Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali awa na yemba ya solo. Alleluia. 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 Na Yesu. Yesu elonga nanga. Alleluia. 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 Na Yesu. O molimo mo santo azali, molimo mo santo azali. Momo santo azali na biso ya solo. Molimo mo santo Molimo mo azali. santo azali, molimo mo santo azali, molimo mo santo azali na biso. Yemba ya solo ndeko. Alleluia. 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 Alleluia na Yesu. Yesu elonga nanga. Alleluia. 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 Alleluia na Yesu. Biso tokomona ye soki tokotosa ye. Biso tokomona ye na lola Yahweh. Biso tokomona ye soki tokotosa ye. Biso tokomona ye na lola. Ezali ya solo. Alleluia. 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 Yesu elonga nanga. Alleluia. Alleluia na Yesu. Moto nzambe kitawa, moto nzambe kitawa. Moto nzambe kitawa biso yaya. Moto nzambe kitawa, moto nzambe kitawa. Moto nzambe kitawa na biso. O kiti sangu ya na yo na kati ya bana na yo e. Kiti sangu ya na yo Alleluia. Kiti sangu ya na yo. Kiti sangu ya na yo. Alleluia. Kiti sangu ya na yo nesi. Yembela ye ya solo. Alleluia. 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 Yana Yesu, Yesu elonga nanga. Oh, Alleluia, Amen. Alleluia. Oh, Jésus, yo pelisa mwinda na yo, pelisa mwinda na yo. Pelisa mwinda na yo, siko yo, ya solo. Pelisa mwinda na yo, nakata bana na yo. Pelisa mwinda na yo, ezali ya solo ndeko. Alleluia. Yemba, alleluia. Alleluia na Yesu. Yesu elonga nanga. Alleluia. Yema, alleluia. Alleluia. Amen, hein, maman. Amen. Prière et toza biso nyonso déjà na prière ya repentance.
tozo luka topesa bana oyo ezali pokwa lelo nalingi toleka na prière ya délivrance bato babondeli bazolela mawa na nzambe mawa na nzambe mawa na nzambe alors na pokwa lelo nga nalingi batelema bisika baza batelema prière ya lelo ezali baotelema parce que tozosala prière kochasse kobengana bademo koboya molili na kati na bomoi na biso poso tobi tovanda esu na repentance baza wana baosala repentance tosunga bango na délivrance na prière ya pokwa ya lelo bakita na prière ya moto na prière oyo eza chaud kati na bango ya délivrance parce que nzambe soki alimbisi fu totelema na prière ya kobengana siko milimo mabe ya kozwa autorité wana okotangela biso na lik tangelanga na lik 10 lik 10 hein? Ozwi lenga 18 tanga 18 na 19 na lik. Amen. Amen mama. Atengi na kombo na Yesu. Amen mama. 18 elobi Yesu azongiseli bango. Namoni Satan alongwe na likolo akwei na se. Amen. Lokola kake. Boyoka napesaki bino nguya ya konyata konyata banyoka na bascorpion pe kosilisa makasi nyonso ya monguna eloko moko te ekoki kosala bino mabe. Esili wana 19 esili wana ngai na yo tozoloba ni nzambe apesi biso nguya alobi ni namoni Satan kokweya meme yo ndongo ovandi wana Satan deja kwei wapi akwei na ndako na yo. Satan ezali blocage, condamnation, malédiction, loi établie, femme de nuit, mari de nuit. Satan ye wana. Satan na bate boluka Satan wapi Satan na ye wana. Ba rejet c'est Satan. Parce que c'est eza milimo wa mabende sala makambo wana nyonso. Ata muto leki na ngamuta kainga to papa kuto mama to noko yenda azana molimo wana kati na ye. Eza yete esprit mabe ye wana. Alors esprit mabe c'est Satan. Donc il faut mona Satan. Oh na mona kanoko nanga Satana. Oh na mona ka tata mwasi Satana. Oh na mona ka papa kulutu na biso bimelaka aza Satana. Molimo ndeza kati na iza Satan. Poso ba bengani yango ebimie kei atikali bien. Bino moko bozo mona mwasi o azolo bana apôtre Paul baza ba serviteur ya Nzambe. Alobi eliboso mibale balobi na azolo ba mambo solo baloba ite alobi makambo lukuta. Mais esprit ezaki kati na eza esprit depuis Python. Alors toto mona molimo ya Python, molimo ya nyoka, molimo ya Python eza ça Satan. Donc poussé par l'esprit mauvais mutako ko tchelope poison, molimo mabe, molimo wana molimo ya Satan. Alors Satan za bisika nyonso. Mutu azotonga azana Satan, Satan ye wana, molimo mabe wana ya Satan ya sa amour, ya sa bolingo, yeza kati na molimo ya haine, ya jalousie, ya vengeance. C'est l'esprit de Satan. Alors Satan na ye wana. Pona ni na bongi, pona ni na boti, pona ni avancer. Donc molimo wa Satana, o ezo sala ke bango bati la biso ba interdiction o to boya sikoyo mama sera lo ba be ki samelo. Ozomona. Alors Satan zate kande to ka diable faut qu'il pas nganga soki nani on ba kenda ba kutana na ba réunion na ba Satan mama to kutana pe na ba Satan so boyebite. Ba camarade Satan bazali. Amen. Mibali Satan bazali. Azando, azanan. Esprit ezakati les esprits nini. Omoni. Nana nyokola batu c'est Satan le diable. Alors ezana batu Satan baninga Satan mobali Satan mwasi Satan. Omoni mwana na omoni molimo mabe koti pona ba laisser kindo ba koti si esprit ya Satan. Akomi mukola comme osala mabe ya age na ete. Molimo mabe yango mona ba chassa kango ba benga na kango. Soko benga na nzamba be eloko moko ko nuire yo esate. Po apesa yo bokonzi likolo na yango na tozo telemela nguya nyonso mabe o ezingi bomo na biso baninga Satan tozo benga na bango tozo tia limite moto a séparation o ezo kabola biso na baninga mabe na pokwa ya lelo o ezo kabola biso na mibali ya mabe na pokwa ya lelo ezo kabola biso na ba para ya mabe ba boti ya mabe Bible ezoloba na bango na Ephésiens. Boboko la bana malamu na batoli ya Nzambe bopesa bango pasi te.
Mais pour la nini faisait pekisi baboti baniokola biso balobi bakolisa biso na batoli ya malamu bango bakolisi biso na toli nini balivre biso epai ya sata babalisi biso na banioka balivre biso na bafamille moko kutu tokoki kotia makolo te mpo na ni bango basangana basaka likopo na bango balia biso union fait la force. Mais faisiez ezoboya baboti bopesa bana pasi lelo bato bazolela na bapriere mosusu omona papa na azoni okola mama na azoni okola ye ozomona yango eza wapi? Mais Bible faisiez eboyi yango biso mpe bamama biso mpe lelo toyei kokóma bamama bapara bandi okolaki biso me lelo mpe biso tokomi bamama Bible ezopekisa mpe biso topesa bana na biso pasi ozomona lokola bandi okola biso mpe toni okola elobi mama lor eza mabe ozomona biso na tour na biso to pratiquer du bien to bokola bana na biso na batoli ya nzambe alors ozomona naza na molimo ya désobéissance eza molimo na satan tozobenga na ye lelo. Amen mama otangelinga hébreu non otangelanga hébreu 12 hein? Metangaka 29 hébreu 12 metanga 29 Hébreu 12 29 26. Non, 29. Tanga 29. 28, 29. 29 elobi boy. Natangi na kombo na Yesu. Amen. Pamba te Nzambe na biso azali lokola moto oyo ezikisaka nyonso. Esukika bongo. Esukika wana mama. Déjà nzamba lobi na biso na liki 10 12 kuna na 19 lobi na biso to benga na bango mais susu ba résister o esprit de résistance ndi nzamba lobi na biso bokobele la moto na hébreu na kitaka na moto ngai bobosani nzamba eli boyoka na sango ngai je n'ai pas changé je suis le Dieu vivant. Oh nzamba lobi na Moïse atuni kombo na lobi je suis ce que je suis nazali o nazali ya zalaka na tangu nyonso na moment nyonso donc soko beleli moto na nzambe lelo biso tozokitisa na bavi na biso na banzoto na biso na baparti na basijo molimo opesa biso mama yuluka mama yaka mabe ndenge Solange yaka mabe aluyulukaka yaka mabe mama tomboka bengana de diable o nzamba lobi akiti mbango asignale molimo deja ebisho ke ennemi ayemoni na ndaku no na vi na yo akiti mbango susi na ya bebisa yo pona ni basalaki projet na butu basalaki deja ba plan na bango pona yo alors makambo pe zo événement zo ya batio na liste na bango yo po kufa okende kana kwa na compte ka ya événement nde bandeko na biso musu bakende na compte ya corona njoka corona kindoki babomi pe bato Osomo, batio na calcul, nzambe deja moni asignalio alobi ozobelela moto. Moto etumbaka nyonso ezikisaka nyonso mama yaka mabetele mato okita de na prière poko yango yo. Poto mela moi énergie, to meli moi chi apoto kozwa relais na 0h to 6 a prière na biso tina lobi na 18h to kiti to lié to bineli nzambe kozala biso fête na 3 jours to ko binela ye. Amen. Tanga mama tangelanga na Yohan 1 13 à 15. Yohani wana ba Yohana jante hein. Yohana jante yana jama passage. Eza Jean 16 hein. Elobaki 16 13 à 15. Otangelinga 13 tina 15. Molimo natangi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Molimo alingi aya. Yende moto ayebi makambo nyonso oyo Nzambe azali kolakisa bongo zela mama awa Bible soloba molimo alingi aya mama molimo alobaki nini mipetola mikitisa o mipetolo sokola mina makila na ye siko molimo na Nzambe alinga kota na vina wana bandeko ba mikotisaki na motema na bango mobimba na bandeko ba pasolaki bilamba te ba pasolaki motema molimo alingi aya molimo na Nzambe alingi aya nde tozobelela nguya molimo mosanto ekota kati na yo po nani po oyo echa malobo ekolongisa yo po tongo odéclariza la puissance za na nguya molimo na Nzambe azoya siko molimo azokotela wana loba maka molimo mosanto oyo akitela ba Jean na ba apôtre Paul oyo Trista ye alinga agir maintenant na vie na yo mama lobela biso siko continue. Yende moto ayebi makambo nyonso oyo Nzambe azali kolakisa bongo akoyebisa
molimo na nzambe molimo mosantu calme silisa vexe mama nakasi kosilisi pardon bandeko akoyebisa bino makambo nyonso ya solo akoloba na kombo na ye moko te kasi akoloba bobele makambo oyo ye ayokaki mpe akoyebisa bino makambo ekoya ye akokumisa ngai pamba te akozwa makambo nyonso epai na ngai mpe akoyebisa bino yango 15 tanga mama 15 nyonso oyo tata azali na yango ezali mpe ya ngai yango wana nalobi te molimo akozwa makambo nyonso epai na ngai bongo akoyebisa bino yango amen amen molimo mosantu ye nde akoya koyebisa bino nyonso ndenge boza boyebi eloko te oyo etali papa na bino. C'est lui le meilleur enseignant kokito azokota na kati na bino azo agir na muto azaki na molimo te molimo azokitela ye na muto azaki na molimo atristaki molimo azozwa rele na vi na ye ndenge azwa rele na vi na nga amen azozwa rele na vi na yo ndenge azwa na vi na nga azwa koensegne yo nzambe asenyaka meme baye batanga na baye batanga te kaka nzambe wana nga namoni yango na vi na nga misala ekuluzu na bomoi na ngai œuvre de la croix école te école te mutengaje nga théologie te nakendaki nga nayebi na makambo wana te me molimo nde nzambe azosunga ngai awa nde bomona ngo bozomona nga lelo naza enseigné na molimo mosantu ozomona alors nzambe wana nde tozobelela molimo mosantu asala po aza na bavi na bino agir molimo mosantu akitela bino le jour de Pentecôte azali awa avoyageaka te asali voyage akei asali voyage ayi kozonga te molimo avoyageaka te nayebi te mpana osoki azalaka na valise akei aye kozonga obengani ye akei akangisaka akei apo oyebisa ya kozonga ye zonga mokomosu abe molimo mosantu azalaka kati na bino molimo nde azalaka atriste batristaka nde saint esprit yo ndo atrista ye sikofona obanda koactive ye obanda konourrir ye na bapriere na balouange na sincérité na kati ya vérité nde ozotinda ye a agir si tu sais pas ntango ozotambola ozobuka mibeko na nzambe oye sikoyo ayebi kutu abi nzambe oyo ozobuka mibeko ngai nde batindi ngai nazwa makampa na ye nayebisa yo sikoyo yo olingaka ye te ozotosa ye te mwa opesi makasi ya kosala mosala eza te mpo ozobuka mibeko ya muntu oyo fo aza yazwa pane ya kosene yo eza loko olingi na yo ye te ateya yo olingi na yo te molimo alobela yo olingi na yo te zela kutu ya yo oyaki kati na mpo ansene nga oloba na nga makambo nyonso euta epa tata oyo akoyebisanga mpo mona na okende nalakisa na yo molimo mosantu yo na osepela na mosala na bino te na mosala osala kati na nga te zela nano bana kobuka nano mosala nano ya patron na yo ya chef no apekisaki na ekuluzu atanga ayaki oyo alobi tosala te zela nano bana kosala ngo nakwesa na mobeko ne wana siko na siso nguya ya koagir na vi nango ya koprendre nga makambo na ye so boyeba makambo osalaka te yango wana eza koba papa atindi mwana bike ebenga ya na bino ya bi papa ya benga bi na ken yebisa papa bino na fingi osilisi mwana makasi ya koloba makambo papa lo alobaki mpona ni pa mwana oloba nini seke papa amoni papa tina te amoni epamba yango afingi mpo so azalaki na valeur azalaki koconsidere papa jamais alingaki afinga pa papa alingaki ayeba nanu papa atindinga mpona nini omoi lo bino bosalaka na masumu yango wana bilo tosalaka yango wana olo tolakisaka molimo mosantu kanga kutu monoko no mpo tata na yango atindaki nzela nasala no makambo mabe oya boya sikotango cet esprit amona bongo amoni désobéissance kati na yo osali ye triste mais so olingi nzambe obanga nzambe siko molimo opesi makasi bi zela nalakisa oke te ndenge atambolaka comme olingi ye te ndenge azalaka ntango olingo ozala na ye so olingo ovanda esika moko na ye na table oyo alobake kiti ezali bokolia na elongo mpo lia na table wana tala sala boye lata boye zala boye sukola na makila na ye bongisaka nyonso tambola na kobanga ye kosala baninga mabe te kozongisa boye te kozala na ene ya mutu te te yalinga esika asali te mutu oyo namoni asali yo mabe mingi me fongole na motema na yo omoi siko molimo abanda kosungola bamakambo wana yo ozoyeba te lobi okufi okoti lola
mais soki otriste yo obanda koglobe nyonso obanda kobomba nyonso mokota lola lobi eza te yo triste saint esprit mambo oyo esalama nde yango wana tozoloba asala azala active akota nevre azwa esika ouais, comme yo sengaki pardon mabe yo salaki alors que molimo mosantu avandaki calme ce que tozoyebi se azwa makasi azwa relais na vie na yo otrempe bata perdi trop tapa nzambe ezalaka te amen tobondeli tosengi molimo mosantu nguya na ye aactive biso molimo mosantu ase manifeste tozobela molimo mosantu atya maloba kati na yo maloba ekolongisa yo tobondeli au nom de Jésus yoka basijo biso toanda opesa yo landaka tobondeli mama sera matya mongongo mpona kosunga libota na nkolo yawe nzamba bomoi toye kopesa yo nanu merci na pokwa lelo papa lelo ezali deuxième jour na biso seigneur toye kokumisa yo po toza malamu kumama na yo lion des tribus de Juda pambolama na yo mpona bolamu na yo papa mpona bolingo na yo yawe nzambe nakumisi yo mpona bolingo na yo mpona mawa na yo tozopesa yo merci parce que ozalaki na biso papa kobanda 0 heure kino poko tozokita seigneur toye kotombola yo toye kokumisa yo yo nzambe ozalaki na biso na premier jour ti lelo deuxième jour na biso yango tozokita oza malamu mingi tika yo kumama nzambe bosantu amen mama mama sera amen bana na nzambe comme eza video banda kokumisa nzambe mpo so tolobi biso tokumisa nzambe na nyonso biso na tokokontinue prière mais so tolobi to banda kokumisa nzambe na ndenge biso tokokumisela ye oyebi ke video kutu na kokumisa pamba donc tokoleka na biso ata ba 3 heures alors topesi sujet tobondeli tope bango basije bango bakontinue basije par rapport ya video abandi okumisa nzambe na nzambe atie maloba akumisi atomboli ndenge yalingaka po biso so tobi to bana otombola nzambe ndenge tolingaka non nakati te kaifuna yebisa bango fuko okumisa nzambe bakontinue bakoba na basije mais soki biso tolobi to bana okumisa nzambe mama sera topesa nzambe merci omoni erosa yango topesa basije bongo po video ezala biso mokuse bandeko na ngai po so tobika ndo kumisa nzambe tozolakisa bato kosamba ete boyebi kosamba toyande na priere to ekoluka nzambe topesaka basije ekosunga bino na molimo kotia kati na bino epesa bino elonga amen amen tozobelela makila na Yesu Masiya aza nzambe na mawa na yebi ke toza bato touti deja na repentance tobela makila na Yesu sokola journée na biso sokola minoko na biso mitema tozobela makila na Yesu Kristo po sokola yo olimbisi oyo pusanaki nango na 3 jours ezwa place okosenga makila na Yesu partout na bana na yo moko na ndako partout bisika ezwami biso po ezala purifier sanctifier prière na yo emata na kimia kolo ayoka yango ezala makelele te liboso na yango tozobelela makila na Yesu Kristo kaka makila na Yesu elobi mama sera kaka makila na Yesu oyo po yaza na telefone mso oyo kena se kaka makila na Yesu to tobela makila na Yesu oko continue makila na Yesu yango na pesa oba sujet makila na Yesu oko continue kanga nzoto na yo na makila na Yesu soki bato bakanga ba nzoto na bokoko kanga nzoto na makila na Yesu comme ceinture de protection lobi servante na ye eko masinga na yo ya loketo nde bango batambolaka na mayaka yo tambolaka na makila na Yesu na nzoto na yo pe makila na Yesu ebomba étoile na yo babundisaka mpona étoile no memonanaka étoile ya moto emonana bandoki bamonaka yango bombaka étoile na yo na makila na Yesu deva bainkankar bato akisi ya bascience yoki te baformation bato nyonso wana po bamona étoile na yo te fo bombango na makila na ye na Yesu wana topesa basije po bo continuer biso topesa toleki topesi toleki po na video ezala mukeme yo continuer nde tozoloba ka makila na Yesu wana na ba miroir wana ebomba nde mama sera lobi makila na Yesu wana yango kolongola elembo mari de nuit atika porte ya fongola ya kaka akoti deja ya salade ya sini na ende tozoloba mokile yotamba na basini na maboko na makolo na batia sini na baona nzoto nozo effacer ngozolongola na makila na ye basemasi oyo bango batikela yo basemasi oyo bango batika oyo bango bakanaki esala na vino esala te makila na Yesu ekende konéantir nyonso bamarke bilembo oyo ozwi na bilamba na basuki na banini oyo tobande kochacha na nzoto okolongola ngo na makila na Yesu
makila na Yesu continue ba sujet mususu eza na ba prière to salaki okoki pe ko bandela ba prière wana so bozo ebate ata bozui retard ya prière bokoki ko répéter prière obiso to salaki ozo développer ba prière wana na lisunga molimo mosantu nzamba ko aider yo to beleli makila na Yesu effacer nyonso ba ordonnance nyonso o ya mabeto bondeli au nom de Jésus makila na Yesu ekolongola nga kati na rejet elongola nga na humiliation bato balinga ngai te makila na Yesu esokola nga na boye ozobelela makila na Yesu elongola molili nazalaka eme te na baninga na mosala na partout nazalaka ozobelela makila na Yesu elongola yo bavoile elongola yo mu nazalaka na posa mpe na banda komonaka bavision malamu ona yo kaka fobelela makila na Yesu na matoi na misu na yo elongola yo bamanete o nga nalingaka mingi kolota obandi kobelela makila na Yesu na mutu obandi na kolongola elongola nanu biloko oyo otyaki bameshe bakabelo etikela o bamaki semasi nyonso influence apres obandi koloba makila na Yesu ekufri ngai elongola nga bitambala nyonso bato balatisanga mpona lotaka te bayibaka bandoto na ngai okobelela makila na Yesu bongo eya kosala na makambo oyo okanisaka Nzambe asalela yo ekosalama na nzela ka ya makila oza na posa koboto bandi kobelela makila na Yesu ekende kosala o lavement ya batrompe lavement ya matrice ekende kokota ntina koliterise ozobelela makila na Yesu Kristu ozobelela makila na Yesu oyo bapesa mpe profesi moko na bala na butu belela makila na Yesu esokola maboko nelongola bano nyonso ya butu bavoila molili kwayisa yango tozokweyisa lelo bavaleur ya butu bavaleur ya monguna kwayisa biloko wana nyonso kaka na makila na Yesu mama Rebeka tinda sujet mosusu kaka makila na Yesu wana yango wana yo kobelela na via bana na école ya bana no semasi nyonso na ba groupe na bango bakenda kosakana ba groupe omona mwana yo yebita meladiamba kombo meladiamba milisi karete yo yebaka te nyonso ekota na via mwana osokolaka na makila na Yesu bokosala bongo pe bokotika ba papa te mibali na bino ba femme ba mari de nuit to ba femme de nuit ba silisa ba mibali na biso makasi ya intimité na bango ozomona bakomisa bango faible nyonso wana ememaka vie ekobo na kati ya ndako mpe bamalatandi ba mauvais pensée ntongo ozokotisa mobali na yo makila na Yesu ozopesa ye mobali nakoma mpe na posa no akanisaka yo eza ata akanisaka ya telefone banda avandi na telefone akoti na TikTok abimi na TikTok ake na WhatsApp nyonso wana monguna satana bible ezoloba ye moko Nzambe alobi na biso na liki 10 alobi ni amoni satana kokita bomoni satana kati ya batelefone ndenge aza koagir na kati na distraction ozokotisa makila na Yesu na via mobali na yo na mbeto ya libala mbeto oyo olalaka badra oyo finikaka makila bobomba makana makila na Yesu bomi finikaka makana makila na Yesu ba chaussette na ya atambolaka na mokili oyo atambolaka na esprit ya victoire elonge eza na makila na Yesu place azokota na bureau ya ye makila na Yesu eza tina chaussette oyo alataka wi bato bakoloba makila na Yesu eza makila kosaka nango te bakende kotiango tina badra bakende kotiango makila na Yesu basalela yango eloko ebele eza formule eza formule mama achaka basani na saa mbeto ache nzungu na saa mbeto poni tocha pe makila na saa mbeto Nzambe no partout bolanda basenema mosusu te makila wana makila motuya makila wana bango baosaka nango mama ekangola yo bisika nyonso naliaka biloko ya butu olota kozolia makila na Yesu kaka nde kosala yo la vache ya libumu mela yango komela biloko balesanga bamai bamelisanga na butu bamai wana ememelaka bato barégime ememelaka bato bamaladi moko héréditaire yo ozomela makila na Yesu ozoki ekoloba makila na Yesu ekweyisa baloi maloba onga na bima nango na libota makambo nyonso balobelanga eza na bato mosuka apake epoto balekisai na makola koko kota na sa makola koko koko abwakeli yo soi na maboko po maboko na yo kuna osimba mbongo bando okanisa bango abwakeli yo soi na elongi akoti yo sirene okende kuna obanda kosala kindumba tokosokola bilongi na biso maboko na biso makolo na biso ememera biso na banzela malamu te tozosokola moka na makila kaka na makila tolongoli bilakeli mabe tobondeli au nom de Jésus biso tobonda mokede ya basije wana topesi bino tobondeli na komona papa tobeleli makila na yo kolezinga peuple na yo makila no ekangola libota na yo ekangola bana no bapusanaki pembe na yo kangola bana na yo nyonso Nzambe nazobelela makila no na bandako ya bana na yo bazalaki maladi Seigneur babika bazalaki na bareje Seigneur victoire ekota na nzela makila na yo elonga eza na makila na Yesu elonga eza na makila na Yesu elonga eza na makila na Yesu sokola bango visite mutu moko azokoluka ona ba problème kangola papa kota na bavina bango sala kokamba batela bana na bepekisa melo alléluia alléluia gloire au Seigneur amen amen
Amen. Mama sera tozo belela nga na bino ndenge bibezo koloba. Moto na nzambe ekita. Nga na bino to kebelela moto na nzambe siko bozwa ba sujet. Po biso to bonde aka mukeme o eza makasi ya ba sujet. Développer yango ata na ba prière mususu o biso to salaki. Yo développer yango. Yango na to pesa bino ba sujet po biso to continuer so to biso pe to bana obondela moto eza makelele yo biso to obondela moto andobele moto ekota ma nyonso wana to ekota yo sko ozolu koza l'active mais o eza dans la base ndenge to loba boto peso ba sujet ko peso longa e ko peso victoire na au Saint-Esprit akoya ko tcha tanga ko saisir yo ozobe olobi te balobe na bele na moto même na mbetu nanga na tcha makila na badra nanga olobi boy ozokende sko ko sala bongo na prière ya 18h otozo kitanango yango yo elongeza na makila na Yesu nzambe alongisa yo na porte ndako na yo ya physique na spirituel otiaka pe makila na Yesu kanga pe ba porte tozo belela moto na nzambe mama sera moto na nzambe ekende kolongolela biso ba barrage nyonso satacheli biso tunanga nini nzamba loba na nga lobi na nga na tune papa pona ni malamu ekomela nga no kiteka mabe komela nga mbango alobi sata aza lokola roulage soki amoni ya mabe eye atiki yango mais soki amoni ya malamu ye akangi yango apeshe yango yango bomonaka ndoto ya mabe ekokisami mingi noki ya mabe ekokisama ya malamu mpona ekokisama yango na lota ndoto moko ya malamu diable le méchant oyo akangaka réponse ya Daniel kino lelo azosala mosala wana kokangaka baréponse ya bana na nzambe ozokende kobelela moto etumba bafile ya satan basaki na ye depo na ye tiango moto tozobelela moto na nzambe bolongolela biso ba barrage bepekisamelo mombu nalobaka bepekisamelo ba interdit batiela biso ba interdit ba frontière na bango batiela interdit bepekisamelo babe ozopanza baliboka fakutanaka na ndoki fakutana ndoki moto ka ndera kozikisa balwa oyo ba ordonnance ba testament batikela biso na ba ye fo botaka mwana kizengi fo botaka baba ye fo zaka mta maladi bano ni kozikisa ka babiloko oyo balwa balwa oyo babiloko batikela biso babenga ko wapi eza na bato ya mama sera on a opesa sujet de prière délicat Saint-Esprit apesinga eza na bato musu bazwa bapel mais partie des mondes des ténèbres omona mutu mo abengi yo zoloba allo ya loba te allo yo loba te tio kati na ayoka yo tango zoloba allo eta koti kati na yo eza na bata musu pe boye arrivaka mingi omona numéro ngo bosana après pa babengi yo lisusu yambi bo allo mutu wana yambaka ote yoloba panza baliboka nyonso maboka nyonso babengaka kombo na yo na banzungu bamzungu ya mafamille ebomba makambo o nzungu ya moke oyo nzungu ezala nzungu wana moke wana mama bino wana nzungu wana ezala nyo papa bino azala mutu ya so ya régime banzungu ya mike na bafamille na biso ebomba makambo tozotya yango moto okomona nzungu ya moke boye ekanga libota mobimba tozotya yango moto tozotya moto tozobelela moto tozobelela moto na nzambe moto na nzambe kita tozokitisa moto na basonga maputa na basanga maputa bamama moto ekita ezikisa sapato nini yango balati na makolo yo kokaka kotambola bien te banzela no esimba ata tokekopango baninga baresi yo te moto ezikisa eloko nyonso batya na makolo na yo moto ekende kozikisa bao bayiba finance bakanga ata babombi yango na kunda yango wapi okoko nda akendaki na finance na ye landa yango Marie de nuit mama sera Marie de nuit femme de nuit atika nini atikela o bolembu po mwasi na asepelaka na yo te atikela o mobali atikela eloko mobali na asepelaka na yo te moto tozotya moto lelo partout moto epuis belela moto ekota na motema na monoko no ya ezikte influence nyonso ekoyo kokanga o monoko bato mosusu bazala bayotinda basija okosambela te lourdeur monoko na ye azoyeba te naloba nini o moni bato mosusu bazala boye na kati eglize kombe etoki mosusu omona otala bato maloba ekimi ye belela moto na kati ya monoko na yo ezikte influence nyonso ekoyo kotya o monoko kilo mpo oyeba na kobimisa maloba te tala sujet molimo apesi ngai ta sujet molimo apesi ngai alobi mutu nyonso aza mutu masumu na kati ne nyoka azalaka
Za oyoki molimo azali sujet mama apesanga. azali kasi azali Molimo alobi. Nakatobele la moto to tumba banyoka langage à venin. Yo so pesi mutu langage. C'est masi nezwa moto katina. Wana bozwi ba sujet. Ba venin. Chango moto nde kokanga o monoko so osambela te po likambo no ebika te tozobelela moto partout. Moto na nzambe wana ozobelela ekita tina ndako na ona tout pièce ndako no ba caméra nyonso. Écoute nyonso batiela basinga nyonso a réseau. Mama abino na Congo kuno koko na bino mwanzaka na village natal. So mokolo wana eza tour na ye ya komema biloko po balia misunya bato akinda kozwa nzungu no kuna na poto. Bisika nyonso tozala bile na oke kozwa banzungu epa koko na ngai aza na banzungu minene. Ayo kozwa banzungu na basani no amemi yango kuna na mokili na bango. Fo kotia moto na basani na biso na banzungu na biso. Kozikisa influence nyonso ezomema bokauka ezomema baproblème bamaladi na bavi na biso. Moto ekita. Moto ekitela oyo olataka mingi soki kop na kombo na Yesu Kristo. Moto na nzambe ozobelela wana totikela bino basije bino bokopota nango kuna to biso tokata video apo biso tokata biso video mais oyo eza basije oyo kodevelope ozokende nango molimo akolongisa bino bozobelela moto na nzambe maloba masuma mpe na kati ya makila na bino hotel oyo batonga balakela ko mabe batia babilamba na oyo basouvetimano lokwa stati okoma na bainfection esilaka te moto ozobele ya nzambe yo bakosepa yano te ndeti babiso jamais bakolinga mobali akabela mbongo yo fozwaka mobali yo nde okabelake mbongo yo ka fosalela mobali yo mobali akosalela yo te tricage basala échange mobali akomi mwasi ozobelela moto ezikisa balwa oyo bamalobo bakondana biso oyo moto fo eswango lelo ye fo abotaka na ndoki ye fo abalaka ndoki ozoba moto maloba wana influence wana lwa libota wana nga lelo na otambo likolo nango baloba tobala bandoki nga na obala ndoki te moto aloba maloba wana na zuma aloba ne na tiango moto ozosambela boye liki deja lobi niata maloba wana na tiango moto fo kotia bongo so na libota na biso topambola maka te tokenda mosika te nga na zwi banzela wana oyo baloba ya malédiction na tiango moto fo kotia moto partout na banzela na nga na misitana na ngai oyo ememela nga ba moins de chance pokauki na badossier na nga na tiango moto nga namona de mutu ndenge akontrolaka nayebi na ngai ye aya kokontrole badossier na ngai aya kotala mpenza bato mabe baalliance eza na bato mosusu mama yoka na yebisa bana nzambe moto na nzambe kende wana moto ya séparation kobelela moto tobelela moto ya séparation mpe ezali ekabolo na bamari de nuit parce que nga na ndoto na bandaka kolota mama mari de nuit nga nde mutu totambola na nzela na mari de nuit yaya wana na mbala moye obimisa yo te ka mari de nuit mutu aobimisa yo boke pasiar na mari de nuit mari de nuit abimisako na mobali no abimisako na moi te abimisako na butu mari de nuit amema usiko na nzela me yoka biso bilobaloba bavancement besutukela o papa nga na okabwana nga na yo te nga na otiko te mama ozokeyebisa nani wana mari de nuit maloba wana baliasi yo moko osala tiango moto moto ezika maloba na yo moko oyo sala bavesa le savoir panda topia basije boye koma de na kande oyo eza basije mpo so tobika moto eza makelele moto biso toya na susi bino bobika tolinga tolakisa bino tolinga te tolakisa biso bino ndeke biso nde toyebi kotya makelele wana mpe molimo asalaka te makelele ka aoyoka te omoi nde topesa bino basije boye boza ebele bozolanda jamais tokotya makelele moto boyebele obobelela moto te yango moni nde priere lelo biso tozoloba me yo développer priere oyo na moto oyo tozoloba nde eza boye toya na kati na losambo me topesa basije oyoka nde malamu ezala te nayoka ete alobi ne me okeka na loyenge te bongo te toya na posa bobika batémoignage emonana na nzambe ya Israel obeleli moto ya localisation moto ya localisation omoni ngai nakendaki koluka délivrance likola mobali akufa ozomona mobali akufa esi babalisa yo nga nde naza boye agc eleki ngai
ya ba mibali nyonso ata ya bomoi ata bakufa mibali ya makila mpe bazalaka noko na bino mpe akozala mobali no voisin oyo akwai wana mpe akozala mobali no ya ye oyo moko atikela libele mpe akozala mobali no belela moto ya séparation ekabola yo na nyonso moto ya séparation moto ya localisation elokalize eloko nyonso ebombami na ndako no place oyo kotanga kombo te oyebi te mosusu asechappe alobi atrouve nga te boyebi bajeto ndosala ya cache so obombami motu so omoni ye te omoni ye te mama olobi localisation moto ya localisation localisé donc yango soki ezokende kote etrouve etumbi ye basini batia bino na bashani mosusu bokenda kosabone moto wana ebima lokola loboko ndenge bikondonozora amonaki ezikisa basini nyonso batatu ya kutu bilembo bilembo wana bamarke bazobela moto na nzoto na ngai banzela nga mona kenda oyo ememela nga kokufa natia yango moto baeglize oyo batianga bamaboko boye na boye baprofesi mosusu na ndima pandaki euti epa nzambe te ozobelela moto na nzambe ekabola na baninga mabe ekabola baninga oyo bakobebisa vi na olobi baninga baennemi de destine okabwana na mibali ya mabe bato mosusu baza na ndako ya mabala ya mariage mpenza balatisa ye bagi voile alliance bazobota bana me nzambe ayebi ye abala te célibataire nga namoni yango na bomoi na nga libala ya butu ezalaka kope ya famille mpe ezalaka batali baintere na bango babi tobalise na mobali oyo biso tobanda kokota wi ezali yo ozobelela moto na nzambe ekabola na bato mabe baninga mabe oyo kaka aza ndoki oyo aza pembeni oyo alingaka obonga te oyo alingaka yo avance te nzambe atumba ye na moto na ye moto na nzambe ekita belela moto ya molimo mosantu belela moto ya séparation belela moto ya séparation ekabola na baninga mabe tozobelela nga na bino moto ya nzambe ekabola biso na baliansa mabe basalisa biso na se na mai na bazamba moto ekende kolongola ekende kozikisa bato nyonso batelemaka na butu contre toi ozobelela moto na nzambe na eloko bango batelemisa banini oyo tobenga yango ni bapano batelemisa kombo na yo baloba mutu nyonso akoloka ye aloka na ye toza na biso na posa na yesu te ata mutu soki akomodiri ye amodiri ye bakoma wana babwakela yango monaka yo kokuta ata na bakamarade ya basenegali ata na bakamarade ekolo mosusu ye fo azalaka wana asala o mabe belela moto ya molimo mosantu tozokende kobelela moto ya nzambe moto na nzambe ekita na basouvetima na yo nzambe mokomisi azoloba na biso tosokolaka basouvetima na biso basi na makila na yesu abi boyebi bilo batikelaka bino wana te mona yaki kaka koki kosimba o te matikelo eloko mabe na souvetima na mpo ozalaka ozwa bainfection obanda kogratte silaka te tu vois que tu es propre mais tu vois que ah moi je comprends pas ce qui m'arrive eloko ni ezokomela ngai ozobelela moto na nzambe ebebisa nyonso tozobeleli moto na nzambe tobondeli basijana na pesi eza po odevelope yango obondela na yango mpenza okota nango ntina profondeur s'il te plaît ozobelela moto na nzambe ozoloba papa babenganelanga baninga malamu balongolelanga bato malamu na nzela bokolanda témoignage na kobetela bino bokokamwa batémoignage esili te moto na nzambe papa moto na nzambe osisi na moto na nzambe obandi kobelela mwinda nzambe epela na vi na yo na ndako na yo ténèbre nyonso molili nyonso batiela yo molili babomela yo mwinda oyaka na mwinda mokristo azali mwindo eza kongenga ozobelela moto na nzambe na ndako na yo ozopelisa mpe mwinda partout esika oyomonaka rien ne marche yango wana batia déjà ténèbre yopelisa mwinda molimo mosantu epela makambo ne marche tobondeli mama serakatanaki déjà nayebi te pourquoi mpona nga bakisa bino mosusu basujet oyo alingaki asungama na yango tobeleli moto na nzambe tobondeli au nom puissant de Yoshua Mashiach tobelela moto na nzambe kita na banzoto na biso na basuki na nsima matoi baantene na bango oyo empeshaka yo yoka molimo mosantu ozala sensible te na ekuti na ye obeleli moto mafunda oyo eza na kati ya motema na yo oyo ekangama wana eza koempeshe molimo agir
ozobelela moto na nzambe bebisa nyonso nzambe apesa o force olonga na pokwa lelo tobondeli au nom de Jésus papa nazobelela moto na ona via bana na yo nzamba Israeli nzamba bo santu moyoki losambo yoka ngai mongongo na yo seni mongongo na nga na pokwa lelo yo ndo bengaki nga Seigneur souviens-toi quand le jour que tu m'as appelé olobi Rebeka ngane na bengi yo papa nga na bina tanga te papa naza mayele tolobi ngane na opesa mayele opesi nga Psaume 32 Yesu na beleli yo nzamba bo santu mimonisa na via bana na yo kitisa moto papa moto etumbaka nyonso papa tala bana mibali papa bazoluka misala via avansaka te papa nazobelela moto molimo mosantu moto no ekita na corps âme na esprit na bango nazobelela moto ya nzambe ya Eli nzambe ya Eli mutu arepondaka nzambe baali arepondaka te moto molimo mosantu ekota na bavi na bango na bana na bango na bandako na bango nini ezotungisa bana na yo maladi tokufa nzambe olonga liwa nazobelela moto le feu de Dieu corps âme esprit na bango papa eyamba moto na nzambe jugement de l'éternel et s'abattre likola maloba nyonso baloba likola bavi na bango moto na nzambe kita le feu de Dieu moto na nzambe papa pela na maboko na bango bakausa bango maboko papa basimbaka mbongo te baavanzaka te nyonso bakosimba ekendeka wa lokola mupepe moto na nzambe alola moto na basignature aussi babeta bakashe papa tozomona roi lobi déjà nazo yebisa Esther mo eto longo la loi o ezate yebisa Mardocha koma azwa quand même bag na nga wana atia nazobelela moto na yo mama tobelela moto déjà comme okatana ki nazana na prière tobelela moto molimo mosang na corps âme esprit ya bana na ye o nyonso ba pusana ki penene ba okita ba akomisa bango flamme de feu tobeleli moto na maboko na bango maboko ba kausa esimba ke lokote serpent waza kati na bango amelaka nyonso nguma wana moto tobondelo no de Jésus moto na nzambe kita papa nazobelela moto na yo Seigneur moto molimo mosantu moto na nzambe ekate na nzambe moto ekita jugement de l'éternel moto na nzoto na bana na yo moto ekitela bango moto ezikisa nyonso moto ebebisaka nyonso force ya molili maloba coutume maloba masuma maloba bilakeli mabe bepekisa melo nyonso batiela bana na yo moto balimiti babarrière bafrontière moto nazobelela la moto na yo moto ekita le feu na corps amesi ya bana na yo moto na kati ya bandako moto na bandako ya bana na yo moto ya localisation localiser loko nyonso evandi na ndako ya bana na yo tumba yango na moto eyamba moto monoko ya lokuta kati na biso monoko ya nyoka ezwa moto force ya monguna moto ya moyibi kati na biso lokonso ya mbongo soifé d'argent moto na nzambe moto okoma koyiba biloko ba ménage biloko ya besui eme mama okoma koyiba besui eme loko osalaka na hotel okoma kozwa besui eme ozoya nango na ndako badran okoma koya nango na ndako okoma kozwa babiloko ya ménage osolo kitoko savo solo kitoko koyiba molimo moyibi mpo ozangaka alola moto nani yango aloka yo okoko na bino ayibaka yango malédiction ekitaki tozoboya nyonso moto na nzambe kita papa molimo moyibi elongwa na bana bakoma koyiba meme badram moko inutile amemi mpasi na ndako moto apangusi ndako nzoto ayebi te moto bakoko na biso bakota banganga moto na nzambe kita le feu de Dieu kita ebebisa bisala satana moto na nzambe papa ekabola biso na mabe ekabola biso na masumu ya molili ya mabe kati na biso moto na kati ya bapapa moto le feu de Dieu molimo impudicité oyo babwaka na kati ya mibali ya bandeko na biso moto molimo ya sorcellerie mitema makasi bato bali kobandone kindoki te biso totumbi kindoki na bango moko ye moko moto andoki ayaki apona koloka me biso totumbi ye moto na nzambe le feu de Dieu le feu devora kake na moto jugement de l'éternel moto na nzambe tozobelela moto kake ya moto na nzambe jugement de l'éternel et le feu de Dieu amen. Amen. Par rapport à la vidéo servante de Dieu, tozobondela likola bana na ye ngai na yo totomboli maboko likolo
tozosengela bango protection na nzambe ndenge baotraverse bakiti deja baolongwa 18h à 0h mpo bamata lisusu oyebi ennemi aza rise omonaka na panda repo wana bamisu mpe bazotosa na bango te bazolia na bao biloko bango mo balingi me na bao bazotosa tozosenga protection na nzambe ekita likolo ya bana na ye nyonso tobondeli na nkombo na Yesu Masiya. Papa toye kosenga protection toyepa na yo koluka yo nzambe nzambe abosante na bao batusi bao batosi bao batosi na bao batosi nzambe alola isombe senga te lobi losambo oyo olingaka ezali komikitisa oyo amikitisaki na priere atali teke natanga te atali teke naza mayele te atali teke nayebi papa nayebi koloba te atali ke mpenza ayebi kosala te me apusanaki liboso na yo ayokaki mongongo na yo papa nazosenga senemi miracle esalama na vi na bango tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Et agir. Et agir. Et agir, Seigneur. Yo ne mokati makambo. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, Maman Sœur. Amen. Na bondeli au nom de Jésus. Na clôturer vidéo. Nzambe ya Israël molimo mosantu. Oyebisaki ngai oyo ezali ntango na yo bana na oyo bakoluka yo yo kotya molimo no kati na bango eza ntango oyo olobi na biso ozosekisa badon na yo na bayi baluki yo na bosolo balotaka te balota bandoto ekangama efungwama molimo mosantu bayeki epai na nga te nga na bango tozoluka nde bomoi ezali na yo Yoshua Mashiach tika to agir na bavi ya bato na bakor ame na besprit ya bato o agir o bana kolongola kobikisa na molimo obikisaka mpe nzoto papa parce que nzoto nde ezoporte molimo soki eza na bilembo mabe na bamarke ya mabe molimo akoza insécurité mpo monguna satana koya kotake nde ame mais soki yo obateli nzoto obateli molimo obateli mpe nzoto mpo yo nde moto oza na makoki ya kobatela nyonso molimo mosantu nasengi protection elokalize bango mabota na babana na bango ata bakotaki bana bakotaki te kote papa batela bango yo lobi kondima motu moko ekangolaka libota mobimba délivrance oyo kokorde eza sali te me yo batela bango protéger bango mpo na sali eza quiconque croit. Seigneur Jésus de Nazareth ozali nzambe souverain ya nyonso mokonzi ya milimo nyonso yo agir yo ndo obengaki ngo lobi nkombo na ekota partout. Alors eza na bato mosusu basalela bazala kokangama délivre bango ndongo délivre ngai mimonisa na kati na bango ndongo mimonisi na ngai sala na bango nde koleka oyo osali na ngai papa ozali nzambe moko nguya mpe nzambe bolingo namoni bolingo na na bomoi na ngai mimonisa mpenza papa ke biso na yo tokutana okutana na sere okutana na ngai mpo bayebake nzambe bato bazoteya biso azali nzambe na bomoi oza oyo azali komakambo ezalaki ya kokangama ezali kotambola te Seigneur tika te bomoi ekota ténèbre esika ezalaki pelisa mwinda na nkombo na oyo Jésus de Nazareth tobondeli bongo tolobi amen. Amen. Tobeteli Yesu maboko le roi des rois yo développé ba sujet tokeni talaka déjà sali 52 minutes déjà et bon tala ba sujet nyonso biso topesi yo wana tozokende déjà 53 1h tasko ba sujet biso topesi yo nyonso wana ndeko soki tobandaki kosambela nango donc eza video ya ba 4h ba 5h mais yo na yebi ke oza yo moko na ndako oza très à l'aise okoko ba kita prière mediti na lipoko kipe ko répéter yango olandela ba sujet wana moko na moko omona yo biti na biso obika na 3 jours o ya prière tika nzambe Israël a pambola bino mama na nga sera koko pambola peuple de Sion bana na nzambe bazala malamu na kombo na Yesu Kristo tolingi bino mingi boto sakaka boyika mpiko bolongola bolembu na kombo na Yesu Kristo. Amen. Lola efongwamela bino ba lola ekangamelaki bango efongwama ba lola efongeza ya kofongwama me bande kozwa bakoyamba mapamboli te mapamboli ekita bo recevoir au nom puissant de Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jésus de Nazareth, c'est lui le Seigneur des seigneurs, l'homme de Galilée, l'homme de Golgotha, vainqueur de Golgotha, l'homme des Aïkarandé, Zambe wana pambola bino azana bino
bo tikala malamu tokutani na video na biso ya 0R bo nazosenga bino beskizi to mosusu 0R ye kokota oyo komoni yango neti iner en tout cas eskizi nyonso wana nazolukaka kimia so na natie kimia na peuple na bino ate na ndako omoni naza posa te bozwa nde makelele makelele mais so bozozwa basije kopesa efficace bo comprendre nga mpe nasengi bino susu bolimbisi mpona yango na retard na bondeli na bino nalobi amen bayo bye bye.